Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mbote na bino nyonso esika bozwami tokanisi bandeko na biso ya mwanda mbote na bino mbote na ngunza mwanda ngoma bokasi koba koala tokanisi bandeko yonso ya Congo Central tosisa kotanga bino te poni te bandeko na biso ya Katanga bandeko na biso ya Ituri bandeko na nga ya Beni tozena bino atana mosika me pene na makanisi pene na motema bandeko na biso ya Goma bokoba mosala oyo bokoba ko conscientiser bandeko na biso ya ngambo ya mfua bandeko na biso ba machuaniste mbote na bino mbote penza tokoba itumba na biso bandeko yonso oyo to telemi po etumba ya lobiko ya loposo moindo tolobi to simba na loboko to simba na loboko tumbeze tellement makasi eke na bokabwani yambo na ino pe kokabwana yango ezalaka mandoki ya loposo pembe divisé pour mieux régner soko kaka bokomi ya kokabwana faiblesse ekoti bolembi ekoti esika mungu na profitaka bokomona ba société ba tribu ba famille eze soudé bazalaka penza na problème te mungu na kokaka penza kokota te mposo eleki tosololaki makambo mwa mingi tosololaki makambo ya badon oyo yaki tolandi pe ba commentaire bandeko bos argumenter mwa mingi matondo on est ensemble tolobi bo s'abonner bo partager ka pe ba émission et comme la kabandeko tolobaki yango na manaka eleki mongongo eze ko bima moke alors biso toze ko opportunité wana biso toze ko occasion wana to sala yango pona bandeko to partager ba vidéo ya ntina bandeko balandi inconscience oyo biso tango yonso toze ko loba soko toze liboso na bino inconscience eze ko zala préparé nourri voulu installé inconscience toyambemaki na manaka ya ndeko na biso Tambi Koka na baindo to telema tozwaki tango ya koyanola na mituna na bango lelo ekomi lokola baloyembo tozaki koloba yango na tango wana ndeko président Kabila balaki na bokonzi papa na biso ndeko président Félix Tshisekedi azalaki nano na ngambo ya opposition tozaki koloba ba ambition politique ezekaka bango pe balei mingi balongwa ponganalia balongwa po biso tolia yango biloko tozeki komona lelo na ba dimension yonso donc eloko ebongwanite ti bazeko ya wana moto azena ambition po ya bolamu ya peuple azete bango baliaki bongo 18 ans na bango bongo 18 ans na bango biso pe turo batika bango si basalaki tango bazeko loba bango si basalaki ni e bango si bayibaki batike la biso pe to yiba biloko bomonaka bameka ko sala po ya peuple bandeko balandi ezalaka te po ya bolamu ya peuple ezalaka te po ya bolamu ya peuple bayebi batangi mwa ba histoire batamboli na mwa bamboka bayebi peuple ya nzala azena eloko boko apprendre yete oyo batangi bakotanga malamu te oyo salaka na nzala ba condition de vie zero unité mais bako corrompre yata na eloko ezangi ntina yango bomonaka ba policier na biso miyebi ba soda miyebi ba travailleur miyibi moto boze ko benga patron 2G moyibi moto boze ko benga directeur moyibi dirkabo moyi tout le monde voleur na ba secteur nyonso pasteur moyibi na sima ya ko yibana oyo moto bayibi asali ni nyongi aleli ngana yaki na sesa passeport ba melinga mbong na yaki na salisa passeport ba exagérer prix kolelana
tobosana te kolela ya moto ezalaka na retombée négative. Ezena makambo moko nefaste oyo elandaka motoki ya moto, pasi ya moto, olelisi moto. Yango boze komona to vivaka kaka su ba malédiction. Donc mikolo yoso bato balobanaka kaka mabe. Okendaki wenze osomba madesu na yo mama moka dju madesu ya yana ya makasi atili kwa na se adju madesu ye pake ko somba madesu moko ya pete oyo ya goma mai moko semeki zilangai atili kolo wana tango ko yo bandi ko tokisa madesu zo ko pesa solo kwa baze ko pepa bloko o bandi ko nyonga wana mama oyo mbongo na ngazwi ozo beti soko maputo beti soko makolo o pe kuna somba ki mafuta mbila ba du mafuta pola baba kisa ki kisa senglas poeta kata akeya ke ko se rendre compte que mafuta sombi donc akolakela na ba secteur yonso milimo mabeka kandeze pene ya baindo biloko wana est très bien installé, très bien voulu, très bien préparé, très bien préparé. Baindo tango bazé ko botama kaka na maternité ya botami oya botameli na kati wana ba bistro na kati wana ba terrasse solo masanga na mindule landiye bandanano na naissance kutu na ino tolobi wana toke na naissance mokolo nano balingi ba luka ya kota tata ngona mama ngo babandaki na ino na bar na musique na masanga na se ya masanga wana apetite yo kende otonga boete nga fona zonga na kolana atoluke sika bake baluki hotel nde esika bana ngo bayelaka ti azeko ya wana ayena pourcentage élevé ya alcool pourcentage élevé ya musique ena milimo ya mbeto ya hotel oyo elala soko etuluku ya bato ndambo moto na moto deposa milimo na ye yango ekoti na mwana wana tant mosu babangi mon pepe naturel ekoki purifier ye balandisi yango lisusu mokola zeko botama batili yango masanga bati bino moko boze na ba video mwana ba mekisi ye jus aboyi jus alingi masanga ya kwiti yango wana mokili ya baindo nyonso ya mabeka kabepa na biso état de droit ma politicien ti basé ko lobe état de droit bango basé ko mona ngo be konongo soko bolandi acharnement oyo zepe pa ya directeur soko directeur ya cabinet chef de l'état po ye pa isolaka bato tango akoti ya bia kolia na bato ta retirer ba signature ba ministère yos cop tout faut les pareil amitié yawe bana Israël ba kokia le kapa nzambe na bango te so ba l'équipe par yawe te soko par Jésus te donc ye Jésus le sambo nyonso boko luka bo adresser et pas ya yawe fo et le kapa na ye pas lei mais tolingi toloba na mboka na bamboka bino bokendaka bamboka ya état de droit bamboka oyo balobaka moto azali na droit po balingi ba faire avaler biso état de droit kokanga bato te moto a commettre forfait il faut répondre na justice moto ya mbongo abotoli mobola lopango so bakei ko samba ata mobola zene loko te ba rétablir ye na ba droit na ye poto koma ko monawa moto moko azalaka na terrain na ekala général moko soko asombi akoti ta moso a 2-3 mètres ya lopango ya bato ça se fait ezalaki ko salema peze ko salema na état de justice bokenda pe bo établir mon bola wana na ba droit na ye ou un état de justice ce qui n'a rien à voir avec l'état de droit ndeko est-ce que bokoki ko imaginer ba confina Gombe ba pandi zando mais batika ba cheke ba vivaka
yango tozali koloba même temps bozali koloba na biso makambo ya coronavirus eza problème sérieux pona mokili wana ya bashege batiaka bakashunete soko ba masque ezalaka te kuna bazali koobserve ba geste barrière te kuna ba geste barrière ezete na mokili wana eze mokili zanga mobeko bana ya ba 6 ans 7 ans po bobo sanate phénomène chèque et bandit avant en arrivé arrivé to entrée à Afdel ya Musée Kabila alors soko ko banda 97 Musée Kabila kota kiawa tel l'autre zena 23 ans donc avant Musée natango ya président Mobutu fait maréchal Mobutu ba chèque ba fond de la riba ala ki doja lelo zena ba na ba chèque mosusu o basali 30 ans na vie ya kishege 30 ans na vie ya kolala kana mesa ya kolala ka libanda ba boteli na kishege bana na bango ba koli ba bandi ko bota mabele na vie ya kishege bazena mobeko na bango kuna likaya bange melamaka biloko yonso ya kwiti matos tokoto tout emelamaka kuna avenir ya bana wana te monta kokanisa bango te ba se souvenaka na bango na ba manifestation politique po bana wana ta soko ba les juillet revendication ata ba ONG ko récupérer situation mais ko kenda mosika te po c'est un chèque c'est un phaseur enfant de la rue et po bon na ba politicien basé mabe nano na assemblée nationale na biso na parlement nano mobeko eloba mate bati ata commission moko de suivi po ya bana wana basé ba congolais biso toze chance ya kozala na bandako ya ko vivre parfaite communion na ba parents na biso toze plus congolais que bangote bana wana ba koma libanda ba circonstances diverses ba susu ba parents ba kufi na mboka ya babola ba ko botola lopango ba ko négliger bana akokili soute akendeke pa ya mama leki église cause principale il y a 80% ya bashege bango bamona ka kindoki médecin moni malaria ayebi ko traiter yango te solution ezalaka bo bengana bango bana wana lelo ba vivaka libanda avenir pona bango ezete po bokolo bananga te lobi soko balingi baluka ba politicien bakoki bakenda kokanisa na bana wana ba vivre libanda ata soko balakisi ba qualité moko te zone wana mokili wana basé abandonné basé délaissé tolobi état de droit na droit nini auto installao te lelo na Michel qui tolobaki moto soko ze motema te oko voyager to kenda Équateur toko lukela bino ba élément nanu na bino bandeko ya mikili ya poto na ino bomoni ndenge bato bako voyager te toko lukela bino ba élément soko moto akobota na baleinière akobota boye soko basi baza wana okoloba na bato balongwa bakenda wapi po moto na moto esika fandi bozene esika ya ko se déplacer te bako kanga maputa na quelques centimètres ya makolo na ye mwana bimi bakati motolo na condition bako katela motolo moto moko ko somba soko gilette na ye ya suki nanya zala na gilette kuna ya suki ba coiffeur pe o bazanga na kata baleinière ba bimi atekeli bango gilette yango bako katela motolo baluki soko nini nanya zena bande donc on dirait que vivre na 10e siècle quand tout na 10e siècle te pona tango wana na 10e siècle ba indo bazalaki très bien on dirait na tango pena esclavagisme wana bato bazali ko voyager ndenge bazali ko mema biso na boumbu na ba 15e siècle moto alinga sala zongo ndenge kaka simbeli masuwa ezali ko kenda ya ezali ko tika ngo na mai et moins d'horaire ndenge bakwea kaloko basala ka zongo ngo na sima elise ko récupérer ye
boni pe bakenda ndenge wana te eleki toyebi te na babiloko ya soko ya betinisme oyo bandi kokoma bokoloba nini bango bato Équateur ingeta to dénoncer yango bato Équateur balekaka wana batikaka situation wana mais lelo bakambi oyo bakoti bakonzi oyo bazali kokonza bazali bakonzi ya ethnie te ya tribu te mais bakonzi ya mboka mobimba tango eteni moko ezali komarche te mais na Équateur wana bavaleur obonyi ezali kuna mais botala condition te wana bakotala yango te wana bakotala yango te bakolo babaleniere wana soko mobeko ekiti bakoki basala eloko ya malonga mais lokwa tozali na mboka oyo mobeko existaka te bato bazali kotala plus d'intérêt na bango nani akoloba na ensemble na parlement na biso naino na yoki te batala situation wana condition bato bakokenda na Équateur condition bakoyaka na biloko et soko déjà bauti kuta Équateur bazali kokita na marchandise wana ekomi plus pire wana kutu na lobi donc po baleniere yango soko babarge yango ekiti ekomi penza juste na ebale po eyambi charge mai eza kotuta bato na makolo mais chose curieuse na kati ya mamasuwa wana bapasteur baali kuna pe bato bakotia mabonza na esika révolutionner bato aloba bacondition eze bacondition inhumaine bacondition wana te nzamba batela biso tokokoma na kombo ya nzambe boloba mene moto akozinda te tokokoma biso yonso sima bobeti maboko tokabela nzambe po nzamba lobi mais botala biloko wana est-ce que ba dirigeant na biso bakomonaka te bayaki pona intérêt ya peuple te bayaki pona intérêt égoïste na bango balia bamela baoyo wana basalaki bayibaki bakei biso pe tokota tozwa ya biso mais nalobi tango nazali koloba boye nazali kokoma nazali komona bacondition likolo ebale ngungi azalaka wana mbembele wana c'est grave oyo azali na mwa soko musikere na ye akangi bandeko balandi mboka oyo eze mboka na biso tokeba na ino na kodevelope buzoba sentiment ya nzoto komela masanga ingeta nzoto ya moto koki oloba na fandi namela mwa alcool namela mwa nini tout exenui moto akoki koevre te na secteur wana moto akoki koinvestir te na secteur wana bato mosusu lelo bazali komona ngo donc azali na ntina talanda baémission ya boye te famona sans tabou mbetologie émission ya nini baposition soko ya nini tala ndenge mwasi asalaka tala soko lingi olapisa mwasi tala soko lingi mwasi alobaka tala bolamu ya mwasi ya bapoil ekosala nini lelo okoki ofanda bolimbisa bandeko donc ezali kotungisa makanisi moto mosusu soki afandi tala pecho bapoil lobi akoboya lisusu moto mwasi ya bapoil mpo moto aze éternel insatisfait lobi azali koluka mwasi abi naza na posa mpenza ya peti moko fo azala tolo monene akangakanga mpe mapenza tolo lobi soko asepeli na mosusu tolo wana ekomi koderange ntango ozali koya na mosika abi na pecho ndenge ayaka tala ndenge atiaka tolo yango nani abengi ero abaye lisusu tolo wana akomi nazwi peti moko mikolo bakara mike facile à parquer apozaka problème ete na parking lobi lisusu apecho mpe ndenge akauka tala ndenge ayaka nani abengi mpo si adekufaki lisusu moto azali na ngomba ya mangengenge na nsima makambo ya ntino ezali koleka bato bazali kotia kate mais ensemble biso na bino bandeko soko totali secteur moko tokoki mpe koelabora yango mais mpona nini pete bino baprivé bino baindividu bino bandeko na titre individuel soko ozwi misolo
tango lingo sala pe masuwa na yo. Est-ce que po ninyo sale la bandeko na yo eloko loko zeko sala banyame bando mema ba makako e bando mema nkoni. État de droit. État de droit. Ba centre mon sous yali awa bandeko bolimbi setando ya kangonga. Kaka so ndinga to fandi boy kuna réalisateur akomi ko tia biso sine to sala shit. Ba sujet mon sous moi to développer kango malamu to molaye zete. So to lobi to kolandisa ngo to kokoba yango ta mon sous poso en actualité mon sous est dominé. Bo comprena kabiso. Ba centre mon sous ko sale makawa. Ba dispensaire mon sous ko sale makawa na lobi okendaki na ona motu pasi okeko jwa typhoïde. Soko na no malaria, soko mama ye moze ko pesa bato typhoïde moto yaki na maladie mon sous. Bongo ba dispensaire. Moto pona nzala. Do tesali dispensaire wana pa luka ba client. Asali dispensaire pa luka ba client. Microscope azena ngo wana ekufa. Et ça la kate atie ngo wana pangusaka ngo chaque tongo po e attirer bato. Okomone pa du makile ya moto atina ba kitalatala wana mikaze ko tia lisu azeko mone lokote. Na kati na ngo na myopi wana ekufa. Ye moko ndenge bosolo la ki ozeko yoka ndenge ni soko la muki ba fatigue ba asaleri yango makanisi ekokeza malaria. Ayebe loko ko pesa yo. Mais pour li ayo bien, faut recommander au examen pour mona ndenge za la kapenza na logique des choses. Aliona no mbongo ya traitement pose client nengo ye wana ye fa se retrouver bongo soka tika ki bele ite na ndako soko ba defa ki mapa ya ti donc moto ko kendo tika mbongo na ndako fati akenda ko tika nano mbongo ya mapa na mbongo ba ko sala wenze ya poko bongo ye moko fati ya crédit asepe na mwa goliko so moso abeta ka turu wana na dispensaire yepe akoza na posa ya crédit akoza pe na posa akenda ko lia. Botala ba nalobi ba salle dope mosusu eze na ba dispensaire oyo eze ko bota maloko mayebo na mboka oyo. Mais est-ce que ba mibeko wana pour l'état na biso fanda ba fandi na ba kendaka ko débattre nini na parlement macroéconomique croissance biloko wana esalaka nini na peuple. Tozalaki na moto mobimba ya ba macro azongisa mata esalaki nini na tango wana na via bato. Mais lelo tomoni même piste yango bazé ko landa lisusu. Yango bazé ko landa. Population na bango melaka mai ya mabe. Tolanda ki awa biso nyonso régie des oies ngaka sala grève alobi l'état azena gouvernement azena nyongo na ye. Oh. Yango régie des eaux société à l'état. L'état ça la sous na mbongo na ye. Et ça la privé. Régie des eaux déclaré en officiellement azeli sous na possibilité ko tia kisi na maïté. A kokili sous te comme Melissa population congolaise maïa peto. Te eleki. 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 Bobanda ko tambola na lobaki awa ba salle d'op bande ko ngai. Salle d'op bazé ko opérer moto na lap tempête. Pétrole ko kesila. Na ba torche ya ba chinois. Il y a 4 piles crayons. Infirmier ya simbi boy. Baza ko tala na libumwa moto lokwa bazé ko opérer moto na guerre. Premier soin ya moto du bal. Na kati ya ville province de Kinshasa. Mboko ezena ba dirigeant. Mboka oyo ezena ba minere, ezena na bomengo. Mais peuple loko azemo bola. Loko ape na dispensaire ngo ko kefuta ndambo ya mbongo. Atikali na nyongo ya kofuta après. Bakendaka kuna. Akendaka kuna. Ezena moto mobimba koma ko soigner bato na bandako. Ye bani yaze assistant soko docteur ambulant ye ba benga ke kana téléphone atuni bon ndenge nazo ya bwe kuna na mema deja ni naza ko yoka ndenge nini te ndenge ze ko ya wana akosoli mingi na butu akomela terpine
C'est regrettable. Toseka kakoseka ya pasi. Toseka kakoseka ya pasi. Akoya. Aye ina bakisi na ye. Akonserva yango ndenge nini. Point d'interrogation. Nkisi wana ye kopesa ngo ba amateur. Donc, et puis lelo. Ben infirmier on dirait ben juste à Kalissoute. Batoto ba komaka docteur. Moto tout docteur. Ok, ina ba hôpital yango pe ya minene. Bande ko balandeze pasi. Bato nyonso ba infirmier presque nyonso na ba stagiaire ba komaka na ba koma à l'école. Oko kanza memaki mo nkwanga na likaya bo ali ate. Ba kisi na ye pa somba na ndenge na ye, ate kaka na ndenge na ye. Sak wana tamboli nango na moi na mokongo, nkisi wana ezeko subi température nini na kati. Ako prescrire yo kaka nkisi yo yaze nango na sak. Ate balanite. Azota la penda maladie yo na niveau ekomi, faut kisi moko aliko. Logo yaze na yango te. Ou soit a recommandé pa moninga po ali ya commission, soit ya tekeli yo na mokongo na ye. Ba magui wana yebani. Ba médecin yon so renommé. Malamo kisi ezanga nango na bopito à l'état. Et que na ba privé na bango. Ba devia ba pareil. Okoka o mama ye mo badota ki na biloko boy hôpital a kitambo badota ki na biloko boye. Esika boy badota ki na biloko boy. Soko boye ko salate. Ba négliger ba soin na bopito ya l'état pour faut transférer. Aibisa yo benga numéro yo ba ko localiser yo. Oko kende bo scanner boy ye mo kwa recommander yo epai na ye. Mais scanner wana ezalaki ya l'état et yaki na hôpital ya l'état. Ba devia yango l'état zeko zanga ba service oyo bango ba privé basé nango epai na bango. Na inane ya chef de l'état. Tokokai ko banda na ino wana te. Saut de mouton. Malam. Mais ce que ça est important. Ba maison préfabriquée. Ingeta 1500 maisons. Malam. Mais ce que na kancha chiwana ba militaire malgré ba condition na bango c'est très mabe nga kancha cheze siganga na koleli. Mais ce que ça qui irrigeant. Tout ce ko kamwa bandimi ba maison préfabriquée moyennant 19 000 $ par maison. Mais tout ça na ba génie militaire. Gouvernement l'État, gouvernement congolais zena ba cimenterie. Soko tolobi monta tonga ndako a disposer 19 000 $ pour tonga ndako na matériaux durables. Mais ndako botala niveau. Ezendako et kozala na ba condition installation hygiénique na kati ndako ya 19 000 $ na ebisibino ezendako o futi pe ba maçon o bongisi pe ndako na yo mais ba ke ko pesa ngo na ba maison préfabriquée poni ba soda wana ba baki so bosaleli biso ndako te dans une année toko tia mobulu te pon intérêt na bango basali yango te pona intérêt ya basoda mais facilité sika mbongo ko bimelande mais total la montée mama be ya bato toze na ba pays pauvre ba pays du tiers monde pour ninité bo conscientiser basoda wana génie militaire bo sala mosala po ya bandeko na biso awa tolingi bandako to bandiko tongana kambota le la biso mokolo te. Les hommes passent, les institutions restent. Ata 5 ans, il y a président Félix Tshisekedi, soko esili, bandako esili te, mais oya koye ce projet. Le lo bango basali continuité. Mettez, loko les abato batala ki esika nini toko lela. Bisope to koti photo bandako lia. Ba maison préfabriquée, moko 19 000 $. Botala monte mama be ya bato. Oyo to mosu dans 5-6 ans. Eko senga lisu ba maison mosusu. Mais ce que qui bango moyennant 5 000 $. Na génie militaire na biso elinga ke zala bandako mettez bako pesa non seulement non mosala yango na ba congolais
nalandaki directeur et agence à grand travail lobby jusque là misala wana moi ba pesa ngona ba congolais était vie expérience vie expertise yango ka baseko pesa ngona batolo kwa ba jamal bande konangai facilement baseko lo ba boye na média boze na ba intellectuel ba ko expertise wapi na bambula nyonso yo mboko elali na indépendance 60 ans misala wana moi ba pesa ngona ba congolais était ba congolais babongi malamu na sous-traitance et c'est passé et c'est regrettable makambo miki ezeko tungisa biso est-ce que solution ko uta na losambo solution ko uta na coup de bâton magique solution ko uta na brakatabra to solution toko kela yango na conscience solution ekobima na brakatabra to toko kela yango na conscience bisika yonso ezalaki bakoki koteka te lelo ekoma ya kotekama oyo ekokoma après érosion, inondation, yonso. Petit peuple wana ako s'apprendre na yemoko. Peuple ango pa sombi wana ponini. Ah, ko foute la zeko kokate. Le 27, le 28, abandi kolota kololo pangu. Tango ba ebisi zwa mo parti yo, to tiango ka 1500 pona yo kaka tolito sunga yo. Ngana saka na wisa bon, mbongo etikelo bando pesa mongi. Amoni ami koma na ye kaka baye. Polongwana na mpasi na mikakatano ya kofutela. Nzoka nde eze mokolo amisinye lisusu contrat nde na souffrance aiguë. Contrat na souffrance aiguë. Te biloko wana. Na deux premières années ya chef de l'État. Ezaki biloko il fallait qu'il va revoir. Ki moyibi ya baroulage. Est-ce que wana il fallait qu'il président qui n'a pas expertise au Libanda? Il fallait qu'il président qui n'a pas bakor au Libanda. Coopération Libanda. Te. Et ça qui n'a biloko mosusu. Oyo lelo comme compliqué. Président Nabiso. Et ça qui biloko ba serré yango na prise de pouvoir. Po tolobaka ya malamu ezala ki nini? Président oyo abimaki akimaki te. Potoloba, akimi na ba dossier mosusu, akimi na ba vérité mosusu, akimi na ba secret mosusu, te. Et sika yemoko président Félix Tshisekedi alobaki en Allemagne. Nako kanga mana epo une expertise, et sika nyonso oyo na suki na kokenda koluka expertise na ye. Ezalaki occasion. Et sika nini au faillir. Olela qui osait même pas na 12 personnes, 15 personnes à sala na bango. Mais nini na nini sengito sala. Pongana le late. Mais, chose bizarre, président Félix Tshisekedi, à quoi il na biloko yo, à mona qui a dénoncé na prédécesseur na ye. Basali tala toute une organisation, il y a lutte contre la corruption. Tala ya munene. Kaka na moment basé organiser loko wana, corruption zeko salema. Basili si réunion wana mbala moko corruption zeko beta masolo ya corruption zeko beta ma na kati ya réunion ya soko conférence ya lutte contre la corruption. État de droit. Bubanda ko tambola le long ya ba wenze. Botala ndenge nini ba policier bako nyokola ka ba mama bako teka kana wenze. Na ba réseaux sociaux bomona ka image. Mama mokolo azeko luka koteka fufu. Sokwa ze heureuse. Akoya kotandamana na nzila. Te pona nini te bozwa bato wana. Bo orienter bango. Po bozwa ka tike na bango. Na landi autorité moko lobi, mais bango peserer na bango. Misoko mituka ka ko boma bango ne ko boma bananye ko boma nde bango. Oh! Mais yo tango baela ka yo mbongo ya tike ba mama wana bafutaka. Ozwa ka yango poni. Pues e wenze legal te. Poni ni boleka kati bo futisa bango batike. Te policier po alia bango mbongo malamu foya na kanda bitabaniati
tomate mbuma beti chodi. Ah, état de droit. État de droit. Wana ba yebite. Ba dirigeant na biso biloko wana ba yebite. Oh ba mama wana bazeko lela. Mama mokolo. Azwaka soko régime moko ya bitabe pa ya commerçant. Adju soko na 12 000. Ya kata mike ebimata 15 000 ebimata 18 000. Aka zongisi mbongo ya bato ya etabe. Oyo etikali kaka wana sali wenze. Bato bakoma ko vivre kaka po ya bilei ya bana. Nazwa ata matembele ya bana. Nazwa ata matembele ya bana. Azako bunda. Nespoir. Bana batanga. Lobi soko basilisi. Basunganga lokola mwana ya. Nzoka ebite mwana ya ze échantillon. Mwana wana lobi soko asilisi kelasi. Akesala kabili. Biloko wana yonso. Ezalaki nango makambo yako régler, yako visse. Soko réellement, ba politicien na biso, ba dirigeant na biso, ba yan objectif yako sunga population. Ezalaki biloko, batala, nini nyoko la kapep. Mais, eze makambo yako traiter likolo ya mesate. Biso to waki en opposition. Biso to ko dénoncer nini. Oyo, injustice, corruption, nini. Tokoti ya nani. Mais to kamwi bango po bazali ko dénoncer bati bato kaka na bilongi, bato kaka no ya tribu, bato kaka no ya parti politique. Bato wana petango baye, lokwa bazaki na nzala ya makasi. Bazeko kokoka ko fina fufuta, ndenga kati ya melimba la moko. Azena tango fina te, retard. Mboka ekomi plus mabe. Yango tolobi bo conscientiser peuple, bo sunga mosala one songanzi na fumukuzu kya mzana panda na ngola zeko sala, bo sunga ba misalo bande kondombele ba zeko sala, ya ko conscientiser peuple. Lelo ko kenda stade na ebite. Et comme le okei champ de bataille, okei abattoir. Soko bimi mobimba. En tout cas, ndenge ba muyesu balobaka kumisa nzambe. Ok, stade. Kuluna zeko kata bato tena kati ya stade. Donc pour la makambo, oyo yalaki facile. Oyo yalaki facile vraiment. Sans koluka FMI, sans koluka Banque mondiale, sans koluka Contako, Israël et le baboye te. Ezalaki makambo. Ya biso na noawa. Ya biso na noawa. Te, état de droit. État de droit. Mokolo ba match betamaka. Ba mama ba alaga le long ya victoire wana ba koma ko kima. O ba tekaka ba kimaka. Po ndenge ba supporter sa bazé ko uta match. Ndenge bazé ko zonga torchon méchant. Torchon méchant. Thompson a ko tumba ba djui. Dendo ya ko tumba ba djui. Papier mouchoir ba djui. O tanga wisi ba djui do eloko yonso bazé ko kuta torchon méchant. Te bande ko balandi toze na problème o toze ko déplorer. Tolobaka conscience ezeko souffrir na malnutrition. La preuve en est mais mission na biso. La preuve en est message na biso. Ba dirigeant yonso bakota kana mboka o. Soka koti ennemi ya liboso sangwa lobiko ya baindo. Mais ya lobi ya yeko sunga bato. Ya lobi ya yeko bongisa bomo ya bato. Akuti sango oyo eyebi ko sunga yo. Malingi yango ta tourner yango le dos. Wana bolo bate, wana bo beta na yema solote. Po ya bango balingi peuple na bango za l'inconscient. Pour l'inconscience bako dominer bango malamu. L'inconscience bako mater bango malamu. L'inconscience bako exploiter bango malamu. Donc eze échelon. Échelon wana ben impérialiste. L'Oposo Pembe, azeko linga ba dirigeant ya Afrique, ba demeurer na inconscience. Po ya mate bango malamu, po exploiter bango malamu, po bazala sans décision. Na tour na bango pe, ba dirigeant, ba lingi population na bango, bazala yakolala, po ba mate bango malamu, bazala ba inconscient, po ba exploiter bango malamu. Donc, ekiti,
PDG alingi ba travailleur na yeba za ba inconscient pour amater bango pour exploiter bango malam et vice versa equity na fin de compte Afrique ndeze ko souffrir Afrique ndeze ko souffrir et ba dirigeant wana yonso ba mbongo wana yonso ba ko accuser bango na détournement et là la kana mikili ya poto na ba village natal tokenda na ba village natal bande ko ngai soko nano awa salle d'op na lobieze na lampe tempête na ebite ezanga soko biloko yo bako désinfecter les soko ba nini soko incinération ezete bako sala moto circoncision baboki na simandako na yebite sika wasoto keina ba mboka na ba village bande ko c'est plus pur na ba village donc okoka mawa bokoka mawa yango ba ONG zwaka ba photo ezeko kenda ko lakisa basé ba dirigeant pour ya capitale pour ya ville bande ko balandi bo souffrir to kabona pour ya mokolo mwalelo bo retenir esengi to la musa conscience a bandeko état de droit soko bakangi bato c'est faux moto soka beli azwa soin ya malonga toliaka nini toliaka biloko epola ekoti na soi-disant état de droit bayebi ke mosuni moko ebelaki soko grippe aviaire na libanda ya mboka me batindi yango epa na biso yoka na état de droit biloko ya kopola ekoti na état de droit batekaka likolo ya fulu na état de droit fulu ezali kopesa solo na cité ya bato pene ya bato bakomine lokola Kasavubu bakomine lokola komina Kalamu poubelle etondi ezali kopesa solo état de droit te tokebela nkota ya bapaya tokebela nkota ya bapaya état de justice ezali makambo mosusu ya justice bomelisa biso te likanisi wana ya kolobake soko bakomi kokanga bato ezala bakangi soko 15 minutes nde tokomi na état de droit te ezali na makambo ebele oyo kutu nyonso bakokai kolobela sur état de droit ata moko te zero respecté bosufri tokabona po ya mokolo mwalelo tokozonga tango yonso po ya kolamusa makanisi na bino bosabone bopartage ba video po ya kolamusa conscience ya bandeko bozalaka na mikili ya poto mbongo bozali kosala kuna bokokai mpe koinvestir na bamboka na bino nkisi soko eperime kuna bakobwaka te bakoya nango na soi-disant état de droit epai yanga na yo biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka esusu mbala ya nsima matondo mingi